Bonjour, mbote mingi na miso toba bolinga ka maman Eliane Niti na pisino ba mbote ba ebwe habari zenu mavipi muko wazima, est-ce que vous allez bien? Boni bande konanga, est-ce que ba malamu kimia ezali? Wabino mama Eliane, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawazo ba tela biso kimia ezali. Ndena ba toujours ke kolala kolamuka eza habitude ete tant nzamba pesi biso pe mabomo to bana kokumisa nzambe ko pesa nzambe merci parce que la vie ne nous appartient pas. Vie o eza ya biso te, ya lelo eza ya biso, ya lobi eza nzambe, ya lelo pesa ya biso ta musuka na minute o eza ya liboso to yebite yango na ba toujours ke kolala kolamuka eza habitude ete tant nzamba pesi biso pe mabomo to pesa merci parce que ba o batiki biso to leki bango atana eloko mokote na ba rappel toujours ko bimanda kuna yo ko zonga ndaku na yo eza habitude te tango nzamba sali ngolu obimi ozongi fuko bakana kokumisa nzambe okende ki musala osisi musala ozongi na ndaku kokumisa nzambe pesa nzambe merci okende ki ata marché peu importe okende ki wenzi okay kumisa nzambe pesa nzambe merci parce que kolala kolamuka bandeko eza habitude te soki mutola muki obimi oyebite nini oyo yo kokuta na ngona journée, est-ce que le kambo kuta na ngona journée e kozala bien pona bo moina yo to e kozala mabe pona bo moina yo yango wana biso batu esengeli na biso to bitika kana maboko ya nzambe to sambela ka parce que lo samu ndele kinyonso tout autour na biso tozana ba juda na kati ya mabota ba juda bazali na kati ya ba amitié ba juda bazali peu importe na lieu de travail ba juda bazali ba ennemi bazali ba kayen bazali na ba propre famille nyonso ya mabe zalaka yango wana bandeko ne ba ratomi lengele ndenge toyembaka na église catholique tomi lengele malamu Nzambi toyebi mokolo te toyebi pengonga te o toyebaka mokolo te toyebaka ngonga te toyebaka eloko te tant tolalaka déjà ndeko ya liwa na yango nazo présenter ba condoléances na nga na famille ya mwana na biso o atiki biso na kombo ya Rafini Ntumba Muluba Deluxe mama ya bana misatu liwa ezanga mawa tango yake lobaka te bandeko mutu moko talingaka perdre tambwa na ye atambwa na ye akufa mutu alingaka aza te sikoyo mama ya bana ndeko na biso Rafini Ntumba mwana atiki biso atiki ba oyo ayebana misatu a présenté ma condoléance na famille biologique na ye et puis na bana na ye vous autres la bana ya mike mikolo ba bandezo ba condoléance ba comprendre écoute ba condoléance ngo eza nini bon liwa eza nzela ya biso nyonso eza nzela ndenge nzamba sala to utala mabele to kozonga na mabele ya ndenge nzamba sala mokili c'est la loi de la nature eza ndenge wana la vie elle est faite ainsi il y a un jour pour rire un jour pour danser et un jour pour pleurer. Tout ça, ça fait partie de la vie. Alors, le quoi attend liwe ya ke lobakate, le loto ko so likambo libota moko, conflit familial, conflit na kati ya libota. Conflit na kati ya libota. Bana tata moko mama moko. Tata moko mama moko, bande komi bale ya basi. Bakangama binemi balobana kate ya analeki il y a de cela 12 ans ya analeki balobana kate baboya na penza pe bana basi oya tikeli moninga na libele moko atikeli moninga libele papa moko mama moko me balobana kate balobana kate pona nini pona songi ya batu ya libanda songi ya batu ya libanda yango wana l'ami de mon ami c'est mon ami, non c'est pas ça. L'ami de mon ami ce n'est pas ton ami. Faut qu'on préserve ba amitié, faut qu'on yeba yana leki bokoza na camarade de mon côté. Il y a un qui beaucoup de camarades de mon côté. Non, ça il faut éviter.
ndeko autant musuna mabe komeliote te koma na entourage te au moins na noté éviter yaya on a leki baki na camarade moko ba mibale yaya na leki camarade moko camarade yo moko nda apanzi libota ya bato yaya na leki to ba bande kokola bazaki lokwa ba camarade parce que ezana makamso na famille o solangona ndeko na yo te moko solangona camarade na yo c'est comme ça makamu susu omona te ona websa ngo ndeko na ngata yeba te mais camarade na nga yeba ezaka nde mwana makamu susu songona ndeko te okosola ngonde na camarade amitié ezalaka bongo yaya na leki camarade moko mais moto apanzi libota camarade apanzi yango ndenge nini azwi makamu nyonso ya leki ake koyebisa na yaya yaya azwi makambo nyonso bayebisaki ayebisi na libota mobimba oyo libota okaya koyeba te oyo ezalaki ke moninga se confie pa ya moninga tala boye lokwa bazalaki na ami en commun yaya na leki ake kobimisa nyonso epai ya yaya oyo ezalaki ke famille okoko koyeba makambo wana te mo makambo nga mpe nakoko koyebisa bino te boyo kaka lisolo ndenge ezali o makambo ke famille okoki koyeba te nga mpe nakoyebisa bino yango te mais camarade oyo aza entre yaya na leki abimisi nyonso na poasa ayebisi yaya abimisi nyonso na kati ya libota leki ya siliki alobi oyo aza camarade ayebisi yo makambo oyo okoya mpe kobomba ngo mpo na yo to ye pepa na nga otuni nga leki na nga mamba boye solo na yo keza ya solo to sololi mais yo so trahir nga koleka so camarade okei oyebisi na libota mobimba yo so salir nga na libota mobimba alors ennemi géré tiliwa lelo sali 12 ans banda bakanga mabineni 12 ans depuis baza binemi ya mwana ya papa na mama bapara bameki kobongisa likambo oyo leki aza na motema makasi aboyi mama koma kolela mikolo nyonso bana na ngai nabokoli bino na bolingo bana na ngai nabokoli bino boye te bana na ngai kanda yango bokokangama bomeli libele moko bouti na papa moko kanda yango boye ti wapi ti mokolo nini banda mama na bango ekomaki susi akoma na kilo moko boye bana nga mwana boti bana babomana bana bayokana te pona nini maman ils ont salé passe maman mais qui par tout le moyen leki oya boy ndenge tozolo baboy il y a de cela 5 ans maman pa kufi na souci maman qui na bozito wana na kati ya motema maman qui na kilo wana na kati ya motema ya bana na ngai mama azolela naza na bomoi bana bokabwani bongo lelo soki na kufi mama wana akufi atiki bana ne na problème wana ya kozanga koyokana baloba na kate yaya na leki même feti soki eza na libota bazali ye na ye baloba na ate mais na ba feti no sa kati ya famille bazalaka mama na bango akufi bauti poto baye kokunda mama na Kishasa pendant que baza pe na kati ya matanga balati pe uniforme moko mais ce n'est pas que na miso bato basa assembler que ba osolo non oyo soko aleki oyo aleki mama akufi baye même kokunda mama bande kona libota babi lokola mama akufi boye ekolembisa bango mitema bakosa nini bakosolola ndenge mama akufi parce que toyebi ke matanga esangisaka bato po esika matanga ezaka place ya pasi ezaka place ya kolela matanga esangisaka famille bayeba kaki lokola mama akufi bandeko na biso siko bakosa nini bakoyokana niet
balati pe uniforme, bakundi pe mama, basali pe matanga pe sili, bazu pe bavio bazongi pe poto. Mais maman na bango akufi na pasi ya motema ya bana na ye bazoyokana te, naza na bomoi mais na réussir te kosangisa bana oyo. Mais noyo ya likambo esika o bana bapanzani mpona nini? Bana bapanzani mpona baki na ami moko en commun, camarade moko ya bango mibale. Yo na kotalisa na bandeko bozotala ngai, boki kozala te na camarade moko ya yana leki. Ndenge mpe na yebisaka bino ke camarade na yo akoki kozala camarade pe ya semeki na yo te. Ezo tourner ka tututu ya makambo ndenge moko. Ya na batu mosusu camarade na ye aza pe camarade ya semeki na ye. Automatiquement makambo na yo bando kobetela na semeki na yo. Semeki pe bando za makambo so yebisa na camarade eza bien te faut ko sa ko eba ko tcha ba barrière. Tant on azo ba ki camarade boko kozala ya kosola normal ya alcool ko boni ça va. Boza bien oui, ça va. Mais ba intimité oya kati ce qui moninga confier yango moninga confier yo ke tala boy yo ko yebisa na ndeko na ete ma famille mingi panzani ezala na poto ezala na Afrique kaka makambo ya troisième personne na kati ya famille ya bato kaka makambo ba camarade na kati ya famille ya bato kozanga koyeba kobatela lolemo na famille ya bato soko yebi likambo ya X bomba yango kana motema kufa nango okoyebisa Y pourquoi nzamba sala biso moto na bizaleli na ye, moto na moto na comportement na ye, moto na moto na ndenge na ye, toza mitema moko te. Kaye na Abel bazaki mitema moko te, preuve ane ke Kaye abomaka Abel. Judas azaki disciple ya Jésus, bazo vanda bazole bazo mela. Mais Yesu abisi na bayokoli ke lelo yana moko na bino akoboma ngai. Oyo ngane to kotuba lipa na kati ya sani so pe aki poto ye wana nda koboma nga. Mais Judas abangi te abumi Jésus Christ de Nazareth. Boyebi ke tango Yuda satekaka Yesu à se rendre compte après que pourquoi na sali mabe oyo? Pourquoi nateki mokonzi pona nini? Aye kozonga epa ya tekaki Jésus na mbongo muke habité na ye kozongisela bino mbongo na bino babisa na eza trop tard oso livrer qui est déjà c'est trop tard. Dis laisser salami c'est salami, c'est comme ça, ça reste comme ça. Mais Jésus le kol azalaki sans yango limbisaka Judas. Mais biso to ba sans tout. Voilà pourquoi Jésus Christ a bien biso soyez saints comme votre Père céleste est saint. Parce que c'est trop difficile pour tout comme ba sans tout. Non. Et ça passé. Nazabi ko interpeller na bandeko oyo balinga komona bato baza ensemble te. Bandeko oyo ceux qui bato baza ensemble moté mezaka ko babila te nakabola bango kaka nakabola bango pona zwa kimia bango nde babomi. Tango mutu ozo ko bisa mutu likambo ya leki ya moninga oyo leki azaki na likambo ne bana pa mutu te yo ke ko ibisa na yaya na ye yaya pa azwi likambo ayebisi na famille mobimba. Tala nengo panzi libota 12 ans mwana ya papa na mama okoko ndimango 12 ans baloba na ate leki alobi tiliwa to koloba na te omoni bato moso maka bato na lifelo na nko moto asala eloko oyo apanza yaya na leki oyo aza na nature azo vivre na ye aza ko vivre toyebi pete aselango na combien de personnes. Mais leki oyo kanda na ya makasi olie kwela mutu akendaki koyebisa yaya non alobi elle peut me trahir, ce n'est qu'un ami, mais pas toi, tu es ma sœur, tu n'avais pas les droits.
Abi, toi tu m'as trahi plus que cette fille-là. Wana zama kila na ngai te. Aka connaissance. Ah muto na kutani na sa moi. Yo pe na kutani na sa moi mais to bimi na mo chopo moko. O meli libelo tikelinga. Donc na situation oyo yo nde oza problème. Naza kon vouloir nde na yo. Elle peut aller dire ça à tout le monde nenga lingi. Pour le coup la ébisio, c'est qu'elle peut na bato belé. Ça m'est égal. Toi t'es ma sœur. Okoka ki te kozwa makamu nanga ko yebisa ngona maman. Okoka te kozwa makamu nanga ko yebisa na ba grand frère, na ba grande sœur. Ti e pas ya papa. Non. Il fallait ko ya komona nga. Muto mtana ba réaction na ye. Mais bandeko oyo baninga kopanza bato ba epanza makita soko oza likambo moninga oza na secret ya moninga babengi yango secret bomba yango trahison ezalaka mabe makasi moto oyo bolie na ye bomele soko trahir yo alobi likambo ya koka koloba te esalaka motema pasi eswaka po moto koma akotala toliaki ensemble. To melaki ensemble, to binaki ensemble, to lelaki ensemble. Pourquoi ça? Pone ko sala nga boy. Boyebi ke muto musika. So ba sali muto mabe e so rapenza te. Mais muto yo bolie ne bo melina ye. So ko sali yo mabe e sala ka pasi makasi. Ndenge ndeko atali ke no wana za camarade. Mais yo mwana mama na papa, oko kokene au-delà ya mwana mwasi ote. Liwa esangisaka bato. Liwa etiaka bato balimbisana. Mais oyo papa mama kufi esali bango eloko te. Yaya sala ba démarche par tout le moyen. Babu misana leki ya bise niet. Sikoyo eza kote moko ya motema makasi ya mutu. Nzamba sala biso ndenge moko te. Leki aza mutu ya haine makasi. Obiso baliba bato baka muntu akanyinga nyinga. Mutu a haine. Do azio na likambo. Olimbisa te. Nzoke eza mabe. Il faut toyeba kolimbisana. Toyeba kolimbisana eza important. Et surtout wana oko kolimbisa te macha momenu. Oh il faut que bokelo kondo to bi macha momenu. Ozo kokate. Toyeba kolimbisana bandeko. Liwe yake lobaka te ezwaka mutu nyonso. Toyeba kolimbisana. Toyeba kolembisa mitema. Ko tutaka tole te ngaso na kangi kanda. Ngaso na siliki. Ngaso kiboye. To tutaka tolo na mama kamuna bisa mama talana bisa mikie to sa pona koseka. Mama talana so be ande na boki litama bwane yango matalana. Ya pona koseka. So be zolo ndiye geste ti wana yapona koseka yapona koseka na ngoma talana yapona koseka mais okay ngaso na kangeli mutu kanda ngaso na silikeli mutu ngaso kiboye bande ko motema wana eza mabe liwe yake lobaka te yake lobaka te kola kola mkapeza habitude te ndeko kola okipo olali olamuki pete olali molamuki te. Okay na mikumba kati na yo. Ya mikumba. Bible lobi na biso ete bute kuta yo na kanda te. Pourquoi Bible lobi ke bute kuta mutu na kanda te pona makambu ya liwa? Bute kuta na kanda te poko la kola mkeza habitude te oyebite. Kola kola mkeza habitude te oyebite. Obimi obipete soko ozonga ndako. Na ba lobi ke luka kimia na moto nyonso. Bible lobi, aimez-vous les uns et les autres. Priez même pour vos ennemis. Même pour na banguna, faut que sambela pour na banguna. Obi ke muto na linga hanga ite. Sambela pour na ye. Te ba ko limbi sana. Mabe zalaka. Est-ce que biso ba tutovani mabe zanga kate? Mabe zalaka toujours. Mais te ba na ko limbi sa. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Pardon
forcer te. Pour exemple, mutu musu ba forcer, senga pardon. Non. Pardon avec conscience. Pardon avec conscience. Oye wuti na kati ya motema. Avec beaucoup de réflexion, mutu yo moko vandi obia te penza naza fautif. Penza na saki mabe. Na luka kimia. Oluki mutu yo salaki mabe, o senge pardon. Na ye ko sengo pardon, ezala matu musu ba yaka lobi. Ceux qui na salaki mabe limbisanga, non, ça ce n'est pas le pardon. Pardon ezala bonté. Pardon ezala ke oyebisi ndeko no lobi na sala examen de conscience. Na vandi na moni penza ke na salaki yo mabe. Voilà pourquoi na ye ko sengo bolimbisi. Olimbisangai. Limbisanga. Luka place na motema no limbisanga. Na salaki yo mabe. Mais na sengi na obo limbisi. Limbisanga. Luka penza place na motema. Kwela mutona tana makolo. Soki oza na conscience. Oyebi ko salaki mabe. Limbisangai. Mutu. Maloba o oyebisi mutu. Eko touche mutu. Eko tinda pe mutu atala habite. Nzamba limbisa biso. Pour la nini ngana limbisa te. Au moins mutu ko limbisa. Mais pardon bien. Ceux qui ont dit que la salle qui m'a limbisa. Ça ce n'est pas un pardon. Pardon parce que avec conscience. Conscience faut ça là. Pour mutu senga pardon. Na vie, quand il a cause à victime te. Ou bien quand il a cause à position offensive te. Na vie, il faut à l'écoute. Il faut qu'on ait yoka. Na vie, il faut qu'on ait ma reproche. So, au moins, on a reproché. Au moins, on a reproché. Ah, ndeko, boyeza bien te. Boy, il faut qu'on tika. Yo mo po tali on bi azana raison, boy, il faut na tika. Eza malamu te. Tika. Ceux qui n'ont pas de reproche te. Ou bien nous avons un problème avec tout le monde. Ce qu'on a reproché. Il faut pas reprocher parce que tous les humains, tous les parfaits, vu que tous les parfaits, tous les makambo tous salaka, au sali le komoko yo mo communauté ko sali mabe, mais muto apembeni na yo amo ke loko eza mabe a reprocher habitende konanga. Na moni loko place bu o sali eza malamu te. Te c'est pas bien. O sali ya malamu te. Yo mo po vendre bi c'est que na sali mabe. On se reprocher parce que et loko e ko reprocher muto. Et conscience à moto. Conscience na yo mo faut reprocher kayo. Yo mo ko vanda bitelo ko na sala za mabe. So pe muto ko reprocher otala bia ngapena mona ke na sala ki mabe. Na s'excuser et pas ya moto na sala ki mabe. Et ça très important bandeko. Vraiment pas si ya ko ebisa bino likambo e mwana mama na papa 12 ans. Ba mela libele moko mais ba limbi sanité. Leki akoko limbi sa yaya. Maman Kofi, ce que bon mimi maman na sama belé, a qui na pasi ya a tiki delige na sima. A qui na pasi ki na tiki bana nga bana boyoka nite. Baboti nyoso balinga bana bango bazala bien. Baboti nyoso balinga bana bango bazala boyoka ni. Baboti nyoso balinga bana bango bazala kimia. Baboti nyoso balinga bana bazala kimia, bana bazala boyoka ni. Bana bazala na amour. Et le quoi ce qui est na kati ya bana te baboti ba souffrir makasi. Alors moi mukina zekina ko ko bisabino ndeko ozotala nga soza muta haine le ngola haine kati na yo. Ndeko soko zaka jaloux to jalouse le ngola ko kati na yo eza mabe. Ndeko soza muta ko yina batu le ngola ko yina kati na yo. Soza muta esprit de division le ngola ko kati na yo. Soza un esprit de séparation le ngola ko kati na yo. Kolala kolamka eza habitude ete. Ko bima pe ko zonga eza habitude ete. Ko tambola, ko lia pe ko mela eza habitude ete. Lelo koki ko lia o meli, melobi, olali na mbeto, ozangi moya ko lia, ozangi moya ko mela. Bible bien biso ete na circonstances nyonso to kumisa nzambe, to pesa nzambe kaka. Merci. Oye la kabiso to yebaka te. Mais to luka kimia, to yebi mokolo te, to yebi ngonga te, to yeba ko limbisana.
bolimbi c'est très important parce que biso motan to saka mabe tozaka temps ya kosambela kosenga bolimbi sipo Bible elobi na biso ke Nzambe ayokaka losambo ya moto masumu ti Bible biboya pa na ndenge boza mais bo demeurer na kati ya mabe te botikala ndenge boza te bo changer moi mokina zakina ngwa koyebisa bino yango wana totika molimo ya division totika molimo ya séparation totika ba haine kati na biso totika koyinana. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzamba kalusa kumuna. Nzamba nube chanel bana de tout. Bonne journée. Bye bye.